IHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Mais mon tola baluke les Nzambe. Ba pasteur tout le monde retour tout na ba ça la Nzambe. Mais pourquoi ka ba monde bima pour avoir nganaka? Non par exemple moko, oui famille moulaja. Nzamba pambo la mbe sika boze. Est-ce que on regarde soupçon na ko famille moulaja. Frank moulaja, o monsieur cher. Oui manzembo ya adoration so lela. Oh le côté de la dimension. Mais dimension côté dans le sambo wana. Mi côté payer bobo la motémati. Parce que là, ça ce n'est pas gentil. Et ça, biso basta la nzambe to luka Satan. Au moins, un pasteur a kasi mikisi. Nani pasteur ngangama otiba Congo. Ayi Nicolas à la télévision. Attends comment un pasteur appelle ça kisi. Attends comment ya frère monte dans nzembe so yemba awa mulika leto yeso akita appelle ça kisi. Mai ngana pa mbate. Na juge pasteur te. Na telemeli pe nganga ote. Appelle ça kisi. Akoma pasteur munene. Nasima ki pasteur azwi mbongo azwi vie atongi bandako Denis Lesi nanu 1 na mwasa wazalaka ya mai kalamai ngangane yeyo nazana kisasa tuna leki na télévision c'est trop Yom to comme si Denis Lesi na komi patron pasteur ya ba youtuber na kisi na ngai siko na sima oyo salaini na pesa kisi na sima koma ni muta minene alakisi ngaki ye menzoka ngaka na village na tena vandaka nazali kolo Denis Lesi tozo nga pasteur la kwa ngako na sanzete olela ka mingi tanga ta musicien moko chrétien kichu mwanza aza wapi obike kichu mwanza utaka na ta IHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Savoir que vous êtes si nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos tablettes, iPhone, ça dépend de la manière avec quoi ou avec qui vous avez eu cette occasion de nous suivre. Et c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Monton Mwamba, comme il m'a appelé, la conscience de mieux faire. Shalom peuple de Dieu, les amoureux de Jésus-Christ et les amoureux de la grande chaîne IHP Media. Oui, malam ne mission biso ya mokolelo plateau des adorateurs. Alors plateau des adorateurs ezali bongo émission au biso na bino toyebi déjà toyambaka basali ensemble pour la komeka ko le la biso côté bible le bible biso était aller partout dans le monde et fait de tout le monde mais disciple. Alors on est là de la part de Christ. Lelo lokola mo mesa noté toyebi malam a na katia IHP Media kasi mikolo l'équipe penza mo ebele. Vous pouvez déjà comprendre que je suis passé sur ce plateau, je suis accompagné ou je suis avec mon invité du jour à la personne du pasteur Ndakoumi à qui j'ai dit Shalom Papa Joseph. Shalom Papa Nathan Mwamba, la conscience de mieux faire. La conscience de mieux faire. En tout cas, merci pour avoir répondu à notre invitation. Oui, merci, pas de problème. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Christ. Souvent, au Kambabisson, à l'Oussangouza, Nzambe, mokonzi na bilaka cheme ya vie. Topeso merci. Oyebaki journée ya ilo Nzambe tokokutana na mwana na Nathan Mwamba Nzambe na nzela etando ike. Zwa lokumu zwa masanjoli na bolamo sekata bina biso. Na 2022 o Nzambe zali émission ya liboso ngai na sala Nzambe. Oyebaki yango malamu lelo na kosala émission. Mokonzi na bilaka bomba biso lobela biso Nzambe comme na motema na biso ebondo mitema ya moto moko na kombo na Yesu Kristo wazali mokonzi pe obikisa na biso. Amen. Amen. En tout cas, excusez-moi pour la voix, je pense que Boébi était dans le barabouété. Alors, moi, santé n'ingana qui m'a manqué. Il y a moins de sali était mon gongo est à la moi boué. Papa, boni lingomba nanzambe. Lingomba nanzambe zole kamalamu. Parce que nous salons autour de ça, les élèves abisotés. Nous sommes les envoyés de Dieu. Très bien. Oh, Nzambe, à lui tout ça la moussa ne l'anganaye. Yemukazo pesa maboko et surtout azosala kana bana oyo bazotosa yenda kosala na bango basala Nzambe nyonso bazolanda ngai so bazopesa Nzambe te azondo tosa Nzambe Nzambe na nsima na ete okosala ta plein osali plobi nga na mwana Nzambe nga na archibishop évêque soko tosa no Nzambe te plein no osala eza martyr football eza bale eza bon Nzambe te
bandi déjà aussi babasala nzambe tout en parlant de serviteurs dédiés tout tara dans par rapport il y a basala nzambe ya tango ya kala na par rapport à basala nzambe ya tango quelle différence faites-vous Tony Norikolo marteler par rapport à ça? Merci pour la question monsieur le journaliste. Tango bi basala nzambe ya tango ya kala basala nzambe ya tango ya sika oui c'est bien bon ndemo distinguer yango okaboli yango basala nzambe ya kala bazalaka basali oyoyo bazali poto sanzambe makasi soki nzambe lobi fait ceci asali yango fait cela asali yango différence ezali na basala nzambe obiso ya tango on a mis na kati pour naza sembote naza sainteté sauf que na tambo na marche nzambe soit nazali angelo la mususu na tout no bit samba na télévision basala nzambe ya tango ya lelo ba osala mambe c'est que nzambe te pourquoi ya kala bazali ko sala ka o nzambe basala il fait ce que Dieu veut il sait qu'il fait ce que Dieu dit mais o ya lelo ba osala o bangonde balingi moni pasteur mo bazui ka fumba na kombo ami bambi na mutu soit disant ya benga ka pasteur aminene on a jeté dans apocalypse pasteur aminene nazate so tout ne pas peser combien baby mon pèse va peser raté 200 kg 300 kg ezali passe na kalato yebaka ba pasteur pose à la pasteur atoza na mbongo te église ça les vases moyen yo pasteur oza la marier pourquoi pour accident nyon sur église yaka pour na dimension na ezwa yote mais le tala ba pasteur ba osama comme ndenge na bon ça ka différence ya carnet siko o ka pasteur azala mbongo ebele ba milliards ba millions na YouTube bazo kota na ba milliards ba 1 million chaque fin du mois mais pasteur on a bo aozela aozela nzambe koka donc yo pasteur ozela nzamba lingelo moi ça telo ni litoya nzamba kita on a pasteur qui est politesse spirituelle donc pasteur ozela nzambe atile moi litoya aila ye lingomba pesa ya lobotane bana pourquoi makama pe bazo sala lelo ba secte ba kosi ezo pekisa bango ba bala oyi pasteur abala te papa ezana baté même pas païen papa il baluka bala te pourquoi pour nous en mbongo païen to baluka nzambe pas manga na bala païen amelaka sous noir amelaka bombe maluka mbongo balaka moi c'est azana moi si moi ndake pepe soupe mais yo pasteur ozana mbongo na église obo ya kobala yango na kala nzamba pambola papa kelani bapo atango banga nzambe na banzali malamu na kala pour na pasteur nzali malamu ataza ka fuma na patron munene il faut la marier ataza mongo soma alliance talo kata libende ba fille de frère salba tsa sika ka bala pour ce que serre une église ne basé bola la biso les lois ota sala ta bolisa na terme ta la poitrine libanda otala zotala serre la ta jipa mukuse awawa ni pende tout libanda pasteur oza mutu oza na musuni solo bomela raso ito kosi soza na mwasi na ndaku te bisengo wana e otina wa sermon église okosana ekobo mais atoki bisengo wana liboso ya ser osala mwasi na ndaku tant que pas mwana ndaku osala omuteme kolinga parce que marié nyonso kobimana mwasi te mobali na yo même 10 fois par jour ce n'est pas un péché parce que obali babili banda hors mariage ndeko maka péché mais ba pasteur balingi ko balate ya oui différence entre basali ya kala na basali ya sikoyo yango wana. En tout cas, Boébi était missionnaire tout kinda Karaboye. Je pense que Bobo Sanité et Ali Bongo, notre pasteur, le pasteur Joseph. En tout cas, merci beaucoup maman GH et merci à Brice Bill Matigar. Merci beaucoup à Charlie Kanga Image Pro et merci beaucoup à Belchi Kinouani. Merci beaucoup à la priorité du chef. Merci à toi. Merci beaucoup à Keren Kamesa. Merci à toi et grande sœur et madame. Merci en tout cas et toujours continuer, papa. Aussi maman parmi la différence mais aussi les lots va passer à ligo balate les lots makambo les lots tous un phénomène mususu ya sex step mingi bato bazali basé na yango mingi bato bazo fingisa kombo ya nzambe mingi basali ya nzambe le commis tokaki la fois passée to bombaté to monaki nini frère na biso Michel Bakenda azaki exposé et yami balé alobi non ba pirater WhatsApp na ye to ta komona nini makambo ya le pasteur Moïse Mbi les kaka et lelo susu to komona makambo botami belé tout le monde a amené makambo ya papa na biso Mike Kalambai makambo ya divorce lelo tout le monde ndeni makambo komeli en tout cas on dirait makambo mingi eza lié kaka na église tout lo banini ndenge frère Patrice Alobaki j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église j'ai cherché l'église je l'ai trouvé dans le monde aujourd'hui ba comme na facilité à qu'on ça à faire n'a païen que na chrétien eza pour nani
Merci papa. Omoni makambo yo ezaka pasi hein. Eza pasi ndo lobi makambo zo le ka télévision. Ngam na tangi ba kombo te, nazo ba kombo yo tangi. Parce que la Bible nous dit ne jugez point afin que vous ne serez pas jugé. Mais la oui, déjà consommé. Les spectateurs nous sont sur internet na limina komi sa bande ko azola na biso. Na bité yo jugé. Na kena ongaza monter, je suis un prophète de Dieu. Na loba makambo oza lié biso la Bible. Oza Bible tenga loba ngote. On comprend. Na la Bible ne jugez point afin que vous ne serez pas jugé. Des fois yo tangi ba comment ande konde comme so tala wana même so linga yo te. Abia comment juger na les journalistes mobimba. Au jugé te. Mais l'apôtre Paul nous dit comme ça. Abna biso to dénoncer le mal dans le lieu public afin que moto linga salamabe akoba na ko salamabe te. Vous en a raison. Oui, frère Mike Kalamba, il a moi si nani Peniel, Obi Denile si na papa biso Michel Bakenda. Au moins nzamba mté malamu. Ce qui n'a zui bato tangina kombo. Na tche bon entre parenthèses, na zui no bato kala. O banda ko yemba na kala, tai pas Michel chrétien na yemba taka fumba na patolo na miso likolo moko, ko sala ngo pe babila ba se ma mikolo ni. Bila ba se ma mikolo. Pas téléphone. Na mon frère moko na marti ya kala fait mon baye makape bien beau fait mon baye bien kala tala pantalon moko tala moko awa mais Nzambe ayeko memo na ba dimension élevée na bolingo zaki na mosala na ye a commission a matisio comment ta pantalon pe sur mesure mais mutola baluke Nzambe ba pasteur tout na ndeko tout na basa basala Nzambe mais pourquoi ka bango nde bima po wanga naka na op exemple moko oui famille moulaja Nzamba pambo la mibesike boze. Est-ce que vous avez soupçon na ko famille moulaja? Franck moulaja, oh monsieur Henri papa moulaja, oh et maraté. Bato nyoso soupçon ma ko bango bazo sala makambo wana. Ya momo kana bilu biso na 1 Jean chapitre 1 verset 9. Abi si vous confessez nos péchés, il est juste et fidèle. Ya osani, ya ko limisa nsuku na biso. Bato wana basenga ka bolibisi. Ton attend oyo toté à soit voyage était toté à bateau France té Londres té poto parce qu'il y a des biso vous serez mes témoins dans toutes les extrémités de la terre donc mon ngumba nyonso révélé mon kivi aux ascensions aux témoins Nzambe na té voyage était to bongo la deka motema ça fait mal au moins Weranson musicien to benga ya mokili za pa mlonde kula biso na mokili mukolo mo to ka so sexta so sexta pa Weranson libanda mais soit to benga soit disere muta mokili bon mais basali ya Nzambe musala Nzambe siko zolanda ngai bongo la ka mutema le moment est fort le moment est dire yo musala Nzambe bazotika photo na mutakala na télévision siko mwana Nzambe côté eni liboso na chair oye manzembo ya adoration so lela o le côté de dimension mais dimension côté dans le sambo wana mi côté paye bobo na motema ti parce que là ça bolumbu ce n'est pas gentil to bongo la motema ezali bangote ezali diabolo atelemi na maseke sambo azolukana na ko dévorer na ba côté na lifelo ba sala nzali boza la prudent diabolo aye liboso na biso pour nuire biso tous à la prudent tous à la confiance en Nzambe la biso poto poisama na masengenya ya satana te à part satana eza biso basala Nzambe to luka satana au mona pasteur akasimbi kisi nandi pasteur nganga mo tiba Congo ayi mikolo za la télévision aotanga comment pasteur apesa kisi ata kobo ya frère moto ba nzembo so yemba awa muli ka Yesu akita apesa kisi mai ninga na pamba te na juger pasteur te na telemeli pe nganga o te diable ko sakana biso soki okenda ikuna te alinga zo dasta ta ko na télévision lokolo kenda kikuna otali yango Nathalie yango na émission na YouTube ati wana frère nini wana o ya bia pesa ki so banda ko yemba ado pesa ki oh gloire à Dieu za dans les médias ouais ça média ça on funda ba Dieu ça on na tante na osapula mapamba pa na temple te ba nzambo na mitema frère abi frère Pichu Mwanza yem ta pesa ki comment pasteur comment pasteur zan frère Pichu Mwanza atange biso ai pasteur abi atange sunani prophète Denis Attends, on télévision. Non, il passe. Est-ce que est-ce que Nzambe? Est-ce que Charlie Kanga qui est derrière la caméra? Est-ce que on a vu son image au télévision? Luka l'image au balancé en. Merci beaucoup. Regardons cette image et on se retrouve juste après cette vidéo. C'est parti. IHP Media,
la chaîne qui vous édifie. C'est grave, au peine, ils ont été belés. Combien d'églises il y a dans la RDC? Pour gagner 50 personnes d'église, il faut que ça kisi. Nganga penia liye. Moi ça frère moi Kalambai. Yeyo mengo. Naza. Na pesa va passer ba pigeon, muso a vu pigeon ya pembe. Passer musala ta pembe bazana. Pigeon c'est là on a tani. Pigeon wana yango ngendo ko zo bandimi nyonso to ba ya mundimi azana millions ça va kuna. Oyo koloba yango ya koyoka ba muso bazwa ba pochette magique, ba muso bazwa ba bac magique ndenge ngana lati yangando. Ekro kwa luozi. Yo pesa de nini. Na pesa ekisisi akoma pasteur munene. Na simaki pasteur azumbongo azufi atongi bandako. Denile sinano 1. Na mwasa wa zalaka ya mani kalambayi ngangane yeyo. Nazana kisasa. Tuna legi na télévision c'est trop. Yo mto komi si Denile sinanga komi. A komi patron. Pasteur ya ba YouTuber. Na kisi na ngai. Siko na sima oyo sala nini? Na pesa kisi na sima koma ne muta minene. Alaki singa kiye. Menzoka ngaka na village na tayi na vandaka. Nazali kolo. Denile si. Tozo nga pesa tolelaka kwanga ko na sanzete olelaka mingi. Tanga ta musicien moko chrétienne. Pichu mwanza aza wapi? Obike pichu mwanza utaka na temple na ngapo azwa makambo na titre ya mutu ya train, mutu ya pape kangi pine ya train. Place azula succès ya ngwana. Aval kwa mwana ya mutu ya train. Combien de moments beta liboso yokana te. Mais combien de jours astra na kimpese pa na ngai? IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Na pesa ekisisi akoma pasteur munene. Na simaki pasteur azumbongo azufi atongi bandako. Denile sinano 1. Na mwasa wa zalaka ya mani kalambayi ngangane yeyo. Nazana kisasa. Tuna legi na télévision c'est trop. Yo mto komi si Denile sinanga komi. A komi patron. Pasteur ya ba YouTuber. Na kisi na ngai. Siko na sima oyo sala nini? Na pesa kisi na sima koma ne muta minene. Alaki singa kiye. Menzoka ngaka na village na tayi na vandaka. Nazali kolo. Denile si. Tozo nga pesa tolelaka kwanga ko na sanzete olelaka mingi. Tanga ta musicien moko chrétienne. Pichu mwanza aza wapi? Obike pichu mwanza utaka na temple na ngapo azwa makambo na titre ya mutu ya train, mutu ya pape kangi pine ya train. Place azula succès ya ngwana. Aval kwa mwana ya mutu ya train. Combien de moments beta liboso yokana te. Mais combien de jours astra na kimpese pa na ngai? Po akoma mutu lelo aza wapi? Akimanga kaka boy. Est-ce que si ça va continuer kaka pour asolo la bien te? Au sein l'église na yo pour zo ba ama ba tuka yende le fole ka pa na ngai. Ou so pesa bango lo lengi nini? Bon ba yaka ko zo kisi. Ba koma ba passer la minene. Ah bon? Ba passer la minene batanga ma monde entier. Mais boto ça pesi. Bolika na le na télévision na loba boto ça. Tango zui to ke tina suka ndeto yokanaki yo zui kaka moke oba. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. De retour sur ce plateau, en tout cas, ça fait trop mal. Ça fait trop mal de voir Nganga. Aye penza ye moko alobi pe atangi ba kombo ya bato oya pesa kisi. Pe bato ngo baza parmi bato bazo tsama kele makasi. Papa, koyo kana tilo moko ya boye ya prophète de la nation ndenge mo amibenga. Papa, prophète de la nation azarati. Tout ça prophète de Dieu. Oza prophète de la nation, c'est la nation. Non, c'est la nation, non c'est la Nzambe la nation au Nazaré. Quand on dit moi ni ba bilo ba kombo wana yango et kotsibiso na ba gay spirituel, yango tizo ke bandila ndenge. So na biso lelo ba sala Nzambe. Ba komi ko zwa ba sala na oui, chaque fin du mois, baza engagé ba pasteur. Na tala ngani naza awa, na osala Nzambe na bosolo. Naza na mbongo te. Nzambe nanga opianga mbongo. Peut-être ba ya zolo baza na primo, naza na primo otrasi ya moyo zaka Nzambe. Ezana ba sala Nzambe ba koti na ba secte, na ba science occulte. Bazo ba salaire chaque fin du mois selon grade na yo. Ba musu bazo ba $5,000. Bazo ba $100,000. Bazo déjà ba grade. Baza na ba grade. Oyo ba sala po bazo ba grade wana. Ça va ni. Bolanda l'église où tu as 1 million de personnes. Il y a beaucoup. L'église où tu as Nzambe te ata oza 700,000 pour prospérité. Ba comment ça l'andégrine. Ba zo ba offrande ba Nzambe. Moi Nzambe et pe ki sa autre offrande te. Mais oye ba l'église ni na ke ko ta offrande. Ba comme ko so ba offrande ba to. Après tilt ba kontango soute. Ba kango na bureau dadi. Wo, ba ko ta bureau dadi. Hein? Ba sali ba écatation na bango.
bakeke oteka yango place bazwa mbongo batindi yango ekei batamolita bakotanga bazwa mbongo batachaka des étoiles so za faible l'esprit à scène bazwa étoile na yo chaque fin du mois il pasteur azwa $100,000 monga bien ya gebele kolekana 30 même sur 300 femmes mutachaki olananga wana liboso ya mibale ba osa ndengeni ba pasteur baso bongo bandimi na 4 églises au moins l'église ba milliers de personnes wana ba sa ka ndengeni après clip ça va filmer yango ba kela ngo na science okili aza atina na WhatsApp et les réseaux sociaux bata science okili bazotala fi bazotala batali c'est relatif blessé wana en étoile ati orange en étoile pesa bisoye yango mona dimanche l'église pasteur ina power rakamana sakamana mana rekemene sak adete c'est tellement aussi bobo osambela yo akabiyo lokolo zakawana okabami siko bazana na bakiri na bango o bazoka frère funéraire pour siko molimo na wekele bana kimi na monde na bango ba luka place ndeko avandaka ba okende bake ba pesa église lobby 1000 fois biso ko ndeko yobi église malangu ya mwana moye ba ko kufeza te pourquoi ba leke belé bana nzebo fongola misu papa yo bi makambo so ndenge je suis prophète de Dieu moi c'est comme un niveau détecteur je suis un prophète de Dieu ba tombe na nga de par-ci par là ba témoigner ba tubela ka pa na ngai penga na ensemble ka nzamba talisa papa moni musa to sala ya musala nzambe o tozo yoka avant le face à discernement nango misu tozo yoka ngoti témoignage nganga mazoloba ndoki mazoloba to sala ka boy to sala ya c'est vrai yango na opesa affection ya mukie basala nzambe bayoka ngai na bino benga bino à se retourner vers Dieu total 1 Thessaloniciens donc ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 la Bible nous dit car on rencontre à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis en Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Bon, on a 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Ton zongela nzambe a se retourner vers Dieu. Au cours de pasteur, qu'on a dit soumouté. Pasteur aux 250 versets, c'est pas un péché. Mais pasteur côté mon plateau et Micho et Leki a lobby ainsi dit l'Éternel, a lobby ka il a mal à Micha Mokim. Tous ça va tout. À cette église à bon yo dimanche ko sambela kuna boza aveuglé. Tango ba biso amen signifie quoi? Qu'il le soit ainsi. Et ça la c'est bongo. Ce qui moto ya science, pasteur ya science, abino alléluia. Tango lobi amen. Aussi ma babe nyonso ya monde de ténèbres. O tiena bombe la mutuna yo. Moi aussi ma vie ezalité. Ya mo église ebele baza ba tebele wana tuna bato ba ya ba bola so sa vie. Moto nyonso ya mobo l'église ba baza invité. Ezaka misala oya bango. Science bango sa kalini et que na ko attirer bato baza na bambongo. Ya invité bango ba l'église wana pour pasteur asenga bambongo. Pour bit ya ko so kisi aksini ya ko bénéficier na mbongo. Lokoso ya misolo ya moto biboyi tana l'église wa minene o soit disant benga l'église ya munene bato nyonso ba ya ba bola batika ka ba bola tilelo oh église il faut bien monter changer so vino changer tende ko nangai bima église wala bakanga osinga na kingo ozola nanga siko za conseil na opesa yo eza ba sala nza bebele abubi bongi motema yama na hotel ya pour la tongo alelo na bi repentez-vous car le royaume de Dieu soit proche mosali ya nzambe prophétesse prophète de Dieu évangéliste berger pasteur apôtre bishop baba suni archbishop oya munene ndo benga wana patriarche ola motema bokonja bolikolo ko ipene naza un simple serviteur de Dieu nazolo pour na yebi naza mosali ya nzambe je suis un serviteur je suis un prophète de Dieu ta nazolo ba bowe ba souci na ngate mais moto nzamba ko simbe ko to azali akoyeba ongena loba to bongola motema malamu ekomi mabe komi malamu contradiction spirituelle na ba église on pasteur azana ndeko moko oya pesa ka mbongo akekuluke basi oya mafuta o bazaka taille ya bien wana basombelie indika batia ona bouteille ya matina pasteur abiki oza matina mela nzoka somela stimula pasa la ikobo na ser moko pa pasteur bongola motema tant komi pene to bongola motema bokonza likolo pene yepe mundimi na nzambe bando kende église wana vino simba kate pourquoi oza moto na ekobo c'est oza na 5 mibali on église mo pesa na bala poza mbala oza na André oza na Philémon oza na papi oza na Michael oza na Mamadou so yebisa ngai ose na nzambe so libela oh nzambe biso mobali moko mwasi moko oza na 5 mibali oya ko chola nzambe na église te pesa mobala gérer 5 mibali na wana un mot par rapport à Maï Oyo Toti Koyoka Awa
nganga ye moko un féticheur aleki na TV a dénoncé atangi ba kombo pe na kati ba kombo wana atangi kombo ya papa na biso prophète au bien na kombo prophète Denis Lesi pe lelo o azali na base ya actualité affaire Mike Kalamba Peniel au tozali ko yoka biso soit par-ci par-là ceux qui s'adresser directement à le prophète Denis Lesi. Prophète Denis Lesi et si ko zali nzamba wala pambola yo. Prophète Denis Lesi beaucoup na ke bongote asa prophète de l'esprit, il est un vrai prophète. OK. Ce qu'on dit bouleur sani akara pa ya ba vrai, vous comprenez? A influencer bango, a proposer bango quoi comme un faux. C'est que Denis Lesi a comme il y a faux. Il y a faux, c'est trop dire. Na accusé était. Na côté à tout li feloté, ndé pasteur mususu na côté à tout feloté, dit que tout ali feloté. Nga za secret. Hein? Pasteur ba français. Pasteur wa. Pasteur ba français. Comment on échappe à ngai pour na bosindo te na. Asa pembe bande fuboyi. Bande va pembe boyi. Ah ben côté oyo église catholique za salle d'attente pour na ko. Ah pasteur Maxilo. Ah pasteur Maxilo ouais. À quoi ça va tout faire? Te kasi pas tant avec non église catholique ya salle d'attente pour aller faire. Il y a ça ici à l'olate. À ce jugement. Soit la secrétaire général il y a Yesu peut-être là monsieur ça va. Soit là comme ça la nzamba ko tsamna ni moi. Continuez na papa Denis Lesi. Papa Denis Lesi azola nanga. Papa Denis Lesi azosala makambo oyo pour nanga personnellement. Ndi na yibela ka liboso. Papa Denis Lesi akala ya nzondo na dio alilote. Mamba azosala adressez-vous directement na yazola ndabisho. Mamba azosala Papa Denis Lesi oza ine nanga. Musala nzamba mukine ya mnene azalaka te ngana yo tozana grade moko na lola pa nzambe pour uza prophète de Dieu, la prophète de Dieu. Mais na mokili par respect nde babote babokoli ngai na mama na ngai Suzana ya lisanza pali aboti dora matondo nduzi aboti ngai na baleki mususu wana apianga éducation mokolo aza mokolo leka za leki eza mutuna jeunesse atuni ngai makamu ozo sala actuellement conseil gratuit kana pesa yo batebele ba pesa yo wango te ba critique ko kaka mais ngana critique yo te na bitika ezo bimisa na doctrine ya christianisme bana nzambe bazaka o anote esalenga bien émission wa leka bimboma bimba tuni soki président de la république abisikoyo ozwa 10 pasteurs boke kuna na la présidence bo mamboka ozwa nani abi bazate papa papi mo abi oh papa mais yo pasteur abi baate ay baate poani abi nyo soza ya kobeba mais loko c'est pressé ngabaki au moins que baleki na biso ba mikolo nzama pambola yo poser pour na biso baleki on les ba biso ba oyo on tout ça dans les vrais to lingi ba ya ba zonga na nzela oyo zo sala mikolo et c'est pesa biso te okoleka na émission mobimba olobela nzambo abenga yo apesa ba mbonga apesa o vie pa la tele lambate olobela kaka batamo de makama mokili la mondanité voilà les mots en français la mondanité balobaki basalaki ayembaki yo c'est pesa biso te papa Denis Lesi na linga ko mingi famille chrétienne en tout cas les familles chrétiennes il faut ozonga la marche otika mwa muke oza ya nanga ene nanga ngiko tuka yote na ibinité ya ni makayo ko sala makambo wana mais sauf que na conseil na opesa yo kolanda mbongi te woni mbisi wanda ki mbongi ya pela ya délige tango délige zongaka na sentiment wana atika na potopoto apeshe bazwaka ye balia ka facilement diabulu akosa yote papa zongela nzambe zonga na marche ya nzambe akopambola yo merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je pense que vous êtes si nombreux en train de nous suivre. Et plateau des adorateurs. Papa, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Message d'Oïla Kibananzambe pour Namokola Lelo. Il nous reste quelques 5 minutes. Message d'Oïla Kibananzambe Namokola Lelo à se retourner vers Dieu. Pourquoi à se retourner vers Dieu? Bananzamba ke tout droit les qui arena bango. Et bien na bato bazo luka délivrance. Ya nzambe kata bobo na bango. Mais délivrance ngoko luka ngo lenge nini aussi lota oza ya nzambe te. Pour simba million aussi ba héritage ya nzambe, il faut comme ya nzambe. Sans nzambe, repentez-vous car le royaume des cieux soit proche. Ezalité motomoko oyo aiko influencer osimba mokili kotika yo koleka mokili kotika la moto asala mokili ezali nzambe okoya koluka mokili ezana eloko te mokili pesa ka eloko te mokili pesa ka eloko te eza nzambe nde apesa ka bato na limia na motomoko na repentance mira Jéricho ekoyaka pourquoi ekoyaka pona obéissance ya bana Israël la mire était barricadée ezaki kokanga et ba biso te pas d'entrée pas de sortie. Mais à cause de l'obéissance, oyo Nzambe apesaki motindo na Josué apesaki motindo na bana Israël babalukaki
malamoko moko pendant 7 jours avant na ocha makele était zaki 7 jours après nde babetaki cri nde mire koyaki mire Jericho le zaini ezali mababe yo zanango ezali posa kobota yo zanango ezali posa libala yo zanango ezali posa musala yo zanango ezali posa guérison zali na yango ozana poto bakanga vi na yo babi yo bota te obala te ovanda yo na normal pourquoi otiaka parfum otiaka beauté otiaka make-up beauté à moi si OK musala ba futo 5000 euros 3000 2000 euros omoni yo danser te wa danser te wa no danser te danser za nzambe oza kokangama oza lié na malédiction ya famille mire ya Jericho za liboso na yo po mire wane koya esenga obéissance obéissance ya nini otika kindumba otika kofinga otika milangwa oya pa nzambe osenga bolimbisi o se repentir nzamba lola sala miracle tabomo na yo ministère onza mapesinga eza ministère ya prophétie et délivrance soki oyamboli ya solo obengi na mosala nzambe soko obiki te lo mokilo ebima yango moko po bika esenga ba jour te po bika esenga ba nete po bika esenga ba semaine te sous na Biblia on a moto ya maba ba lépré ba kapa Yesu Christ ba tuni Yesu motuna ba bi Jésus Christ si tu veux rends-nous pire réponse à ça qui dit oui je le veux immédiatement même abnanga lelo kak bobikisa babikisa maki yo po bika ya bien aimé et c'est nga jeune prière te et c'est obéissance na nzambe et c'est luka mosala nzambe o ya bebate o zo tambola na sainteté o tambola na sanctification pas sambe lobika so ozi mosala nzambe prophète amoyibi a sengo délivrance o peut sayer 200 euros 300 euros faux prophète un vieux prophète Saoul longole na nzela na kare na yo a batio milimo mabe luka mosala nzambe o ya kosala le délivrance au fele so ki obiki si tu veux o peut action de grâce so bo lingite talio na nzambe la yo ngana osala musala na ngai o ya linga benga ngai partout dans le monde bozali obengali mona WhatsApp ezali plus 243 89 58 76 871 plus 243 89 58 76 871 okozwanga prophète Joseph nazali awa na Congo na Kinshasa nzamba bina biso ete la distance n'est pas une barrière partout bokozala na losambo apamba bato bakobika bato babenga ngai ebele bazotalisa makambo na bango bazo confesser longo na ngai za kosambela na ba mboka ebele na otanga kombo te bato te o na sambelaka bamona liboko ya nzambe yaka na nzambe nga na sambelaka na lingaka te mambolo bakani o meka nzambe la nzambe ba mekreta mninga bisote yaka kosambela nzambe o akela likona se na nzala nga mosakoli ya nzambe okosa bomo ya seko tika nzamba lola asimba motema na yo obongola motema soko za pas pasteur moko boye bosala ba prière 5 ans 10 ans une année o échanger te tuna nzambe du yo moko oza moto mabe wa moto masumu moto na kobo oza ndoki du pasteur no wana est-ce que azaya vrai point d'interrogation nzamba lola a pambola bino. Merci beaucoup, merci en tout cas, Papa Nzamba Pambolayo. Pambola papa. En tout cas, merci. Nous voici vers la fin de cette émission. Pour le numéro, il y a Prophète Nabissou Malamouté. Le numéro est affiché juste en bas de l'écran. Là où on a écrit invité, Prophète Joseph. Donc son numéro est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Maman GH et à Papa Osé Amani. Merci beaucoup à toute mon équipe technique. Merci beaucoup à l'assistance. Tous qui bon mon assistance, il y a Mika. Mika, moi je l'appelle comme ça Mika. Filmé. En tout cas, je t'aime beaucoup. Nzapali, en tout cas, plein de bonnes choses à toi, ma fille. Et merci beaucoup. Merci à Brice Bill, m'a dit garçon sympa. Merci à toute l'équipe technique et HP Media Mobimba. Merci à Charlie Kanga. Merci à Dede Myongo, Aigle de Kawele. Merci à Belchikinouani, la priorité du chef. Merci à Keren Kamesa. Merci beaucoup à Maman des mamans. Moi, je l'appelle comme ça. À Veille, hein? Maman Merveille, en tout cas, Maman Pasteur, Maman Prophète, Nzambe Apambolayo. Et merci aussi à toute ma famille depuis le Canada. Maman, Papa Yogi Longa. Merci beaucoup à Maman Lili Longa, Kijay Longa, Jésus Longa. Et pe batunyo so alisi longa nzambe apambola bino papa to comme nasuka bandela mvula ba dédicace na batumi balemisa to bazai kolanda biso bon ça peut simbote na bato soutenir ministère nanga bazai belé na poto na Espagne to moni sœur Micheline Kololo na bébé na biso Egersen Dongala nzamba pambola yo to pe simbote na papa Denis États-Unis ba soutenir ministère na bosani pété maman na biso maman Blandine Nkololo Mpembele na mwana ye Patricia nzamba lola apambola biso Dora Matondo Nzuzi
hein wana grande sœur nanga soutenir ministère nanga conseillère nanga et wana na Belgique na pesi mbote maman Solange Momba pe la pesi mbote parce que papa Pascal maman Brigitte Kami maman Belinda Bibaku na pesi bino so mbote pesi maman Motete nani madame Mosi madame oh na pesa mbote to pesi mbote na ndeko na biso Patricia pe to pesi mbote na ndeko na biso Hervé Lucinde na Raissa Lucinde oya soutenir nga chaque fois kotala ba orphelin des fois inota ba orphelin awa mona ki ba na mona ba image ya soutenir makasa en tout cas nzamba pambola yo olesi ba orphelin olesi nzambe olati ba folesi nzambe en tout cas sert si ko zali nyonso ko sala simba na kombo na Yesu Christ bénédiction sur abondance na batonyo so anda kabiso pesi maman pasteur merveille kangunda kubimbote nzamba lola apambola yo na mwana biso nzapali Merston Merfimbo Théâtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci beaucoup pour vos commentaires. En tout cas, écrivez-nous comme j'ai toujours dit dans mes scènes Koloba Penza et tous allez sans douter s'il y a des écrivez-nous et pourquoi pas appelez-nous. On est là pour ça. Car si on est aujourd'hui, c'est qu'on est. C'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos conseils. Merci beaucoup à Maman Patricia de pour la France. Merci beaucoup à Maman Caroline de pour la France. Et merci à vous tous pour avoir nous soutenu. Merci beaucoup pour notre soutien à Bino. Ils ont commis la biso et on est au salaire et média. Ils ont toujours. Madolote Samba, Madolote Samba. Maman Esther. Merci beaucoup. Nous voici vers la fin de cette émission. Bino Baibozala qui branché ce côté, en tout cas Nzambe a pambola bino to komi biso na suka et tika ete nkolo wa banaki na biso lokola alpha asura biso pour lokolo meka papa so to bénéficier en pamboli. Na pesio merci Yahweh. Na pamboli moto nyonso kolanda prédication auto émission o Yahweh. Na 2022 lokolo pesa ki bango makoki ya kokota yango Nzambe pesa bango makoki ya kolonga na kombo na Yesu Kristo. Bénédiction et à la partage ya moto nyonso akolanda prédication to émission oyo na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi pe mbikisi na biso. Amen. Amen. Tokutani mikolo zali koya soki Yesu azongite. OK. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.